Pour l'instant, mon oiseau qui représente Mboka Nabiso, c'est faire. Oui. Pour ça, la blague, tous les ministères, comme Bamaweli, ça soutouké là. Bayoka fait anniversaire, et Zaboé, Yewana, qui y a tellement à la porte. Beaucoup de sangai, beaucoup de satangai, la photo n'a pas. C'est belé. Mais avec invitation. Avec l'invitation, moi, maman, tout le monde a été ministère Moka, là, tu vas veste à noir, on a net matin. Mais avec invité la Grammy. C'est quoi ça, cette histoire? Grammy n'a yébi écoute. N'a yébi écoute. Ferré a sali Bizorbi et les tous les albums les lots Ferré a comme pour n'anga il faut battre ambassadeur à TikTok ba jaloux ba tamité mama ba égoïste ba musiciens sont en général tout ça peut faire rigolo na carte mais Ferré yangonde ba supporter Ferré ba supporter succès à Bizorbi te ba supporter succès à Dynastie te ba les appel qu'on dit ma batute mais bien on dit ma batute to qu'on dit ma muto sali ma malamu musique est kende bongo apparemment mais c'est les autres kende bongo parce qu'ils ont rien fait ba sali le côté au moins que faire avant d'aller suivre ba bimisi ba formel Louis tu sais pas formel tout ça bou Bizorbi et qu'on dit tout tu vois mais formule est bête les autres bêtes les solo ezaka kuna na TikTok combien de millions na coin parce que concert ya faire na vrai et cause la sera bel et bien lié vous comprenez nga malgré banane mais c'est les unes bato bazana nzala faire ba yoka Bizorbi en live yo ya hôtel yo nani c'est les unes à ramona musala faire na yé bien mais je te dis ça qui est vrai. Ah bon? Oh mais ça les unes moi na musala faire à ça la musala chez faire à futaï ya zanani azanani poto ngo za tata na bango ya mona kasi na bango yo peki ça fait rabeta concert na poto te yo nani ke ba ko risquer ba refouler pour rien musicien o wapi pena Macron ayebe apesi bambila po ba bota clip o ya ko telemela ye na France ah poko lokate azana posa asonga na kisasa tomona na kamona na ka toliaka ba deno na ba nyampulu bien ndenge vous êtes dans ko risquer ba refouler na poto pour faire ah bon faire aza musicien ya mboka azo représenter mboka botika mais c'est parmi les combattants il est qui c'est parmi les combattants azama na musala à faire abando futa imbongo c'est les inozolo ah bon soka zaka makasi mbele babotola ye moi cité oui mais c'est les ina kenda poto ndeni bakena na Marie Paul akima Marie Paul na poto oh so mutakena poto na va normalité mundela zo reconnaître on a bien té OK nous ça la trouble mais monsieur on va te refouler tu vas te retrouver na commission ya Kinshasa soki wapi njili wozonga njili oh apena biso to bakapena wozonga njili c'est la robeta concerne ça de martyrs le ko boso ko banana yango akobana na hymne national debout congolais ayemba silisi passer Moïse Mbi amati na podium abeti le sambo parce que makambo il faut ko associer ensemble donc Moïse Mbi pas aux les 24 mais pourquoi pas c'est un pasteur bien confirmé dans ce pays il va aussi prier pour les bien-aimés dans le Seigneur bazo appelle lobiko à travers concert à faire que baba to bazo appelle lobiko na kosenga batu ba avant parce que ba ko prier tant que pasteur Moïse Mbi a ko prier biso tout en parlant en langue na stade ba yende chéri baba bara wotoro baba concert à faire égola ya stade de martyrs et cause la défi oya kolongola ngo na tikolo bela faire partir ko yemba faire à côté de ça stade yemo côté yanga bengi soutien ya Moïse Mbi non Moïse Mbi na lobi par rapport ya prière toko bana bakamona bonzambete ba passer Denis Lest mona pe bakenda na ba stade de martyrs ba musicien mususu eza mabe ba benira eza mabe stade de refoula ah maman ezari biloko individuel abana na hymne nationalité bato bana na hymne nationalité aux trouver normal tout ce qu'ils ont fait là ce sont des dynasties ba benga soutien à ba massa na bango ba musicien akala biloko faire alobaki déjà que dynastie eza passage obligé ata oboyi ba effort mais okolanda kaka na misala yango monde balandaki misala babeti ba concert déjà de martyrs ba bengi mama sa bati bango po eza dynastie faire muto ari na idéologie en avant Salut la famille, bonne année à tout le monde. Bateau Baningara Pena Love quoi, bateau Love et Tosaka, bateau Love et Yokanilaka. Rendez-vous mon le 17. Père au sucré, via Lieusaint. France, mon rendez-vous à Mouro le 17 février à Lieusaint. Comme vous le savez bien, la salle 4 Fikwa. À 1 rue René Mailleur. Avec ce Boudino Soleil Wang. Sokoko boma soleil, tikela ya noirité. Sokoko boma le roi, tikela ye de Wotana. Donc venez nombreux à partir de 21h, le 17 février. Robin Arada Saboumé, voilà. Faites des hommes mon corps. Olingaraya, Alingaraya, Salela Ikaza la jour l'amour. Vous êtes béni.
générations confondues, rendez-vous à ne pas manquer, tout c'est là. Le 17 février. Mabi dans la danse du moment, Bombé. Allez, Bombé. Petit Kaboya Bologa kilo à Paris, charge. Ticket la mon maïs. Donc, c'est un Valentin qui toque. Nous savons pas comment on a beaucoup. Banama tout va vous avoir. Barama, Nezala, Kaka. Tout ça va masse basse, Barozala, Badjoni. Nezala, Avatar, Rosala, Equalanga, Rosala. Dédé Just, Rosala, Bamotu, Rosala. Donc, Oya est belé. Et puis, il est passé Nyanga, Rosala. On est ensemble. Baléro. Maman. Odile sairi milelona le rwanza la tikanga na mawala ngamoko luro n'espèce na lelaka Alain Yoka Quadra. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Néo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12D, Oesa 13. Néo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oyeye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, engaye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Eza l'africain, to européen, kasi pona ba congolais fanda na oniepo awa okolia po kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire baptême mariage conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona Bilubu elamba maka awa yo muto lingosala emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambeli yo mbala moko pe oziango za mobimba restaurant chez Djonga ezofongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachan pona bato oyo wonibosala commande to réservation okoki kobenga na numéro ya téléphone oyo Malolo. Oui frère, Babi Djonga futur hein? Nous te recevons la 50 boîtes na Katakin c'est Djonga restaurant chez Djonga yango nde fandisi Bilubutu awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba eyokani mbote na balandi nyonso bato balinganga mbote na bayo to balandaka biso sur Elenga Congo Télévision mbote na bafan tout ya Mélodie de la Presse o bozaka wana toujours pour na rolanda ngai un grand merci na Tata Nzambe o apesi biso pema pour na mona bino susu mokolo ya lelo po bozo exclusivité à émission o c'est grâce à lui on payé ndi tapesa biso pema pour na mona bino et pourquoi pas remercier à celle-là o apesa nga toujours confiance Glody Diasuka depuis tuer en tout cas un grand merci à toi et
et derrière la caméra pour mon image qui toque c'est Gloire Diaké c'est qui est là et aujourd'hui quant à moi l'actualité nous oblige je suis avec Bogard de la presse au Bolinga Romone Ming Nabi côté Bozali Bosepeli en tout cas Kozoé Lelo et bonjour Bogard de la presse. Bonjour ma chérie. Boni. Kito quoi? Nous avons ça la peine, toi bien. Tout le monde ça va. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Toujours quand on a bocacité en Zambie. Parce que ceux qui sont basés, tous athées, puis ça va pour la paix ferry. Parce que faire les motos, ça les gagne les lots, on y a retenu un micro. Mais bien boni papa Hervé, Azabien. Ouais, les padres nous quand tombe là, zana mikili, mukili yebi que faire zana mikili, akenda après c'est ça, dynastie volume 2 yaye, basé motika yaye na ba massa na ya poto, zana mikili donc album mezo bi magala mingité, le 3 mars. Donc na Néo Tozali donc bato bazala calme, bazala bien servi parce que dynastie ezana était archi de noué. Voilà dynastie volume 2, ezo bi le 3 mars na 2023 oyo, bato bazala calme, bazala bien servi et puis bato bazala pepele parce que faire ayembi na bangangolo bayemba grangolo na musique mboka oyo et puis générique ya ba légende ya animation c'est le scrum na roi David dégâts matériels on remplace la Bible pour remplacer roi David pour remplacer Moutouté roi David a mérité bien na mboka oyo il faut la reconnaître il faut pas reconnaître et Moutupenda babeleli pena nani wana ngai roi David fongola nzungu toleka ce qu'on fait robelela nani wana fongola nzungu ma famille toleka donc makamboza pepele bato baza la calme générique on est la kafu black bato baza la calme générique ya Celoscam na roi David na dynastie volume 2 Liwa. Donc Bizorbi est qui juste single. Bizorbi est juste l'annonce. Annonce. Mais Bizorbi est juste Jean-Baptiste. Aïe quoi annoncer que moi dans Zamba zoya. Mais tant que Jean-Baptiste aïe et à côté de la Bible, n'a n'a bien Bizorbi succès planétaire. N'a n'a bien été tous à la normale. Les lots Bizorbi est bimi et tous les albums. Ah bon? Na basa ba pasteur, na ba passer ba mo basa le challenge. Mais ton album peut belé bimi sur les marchés. Non, en tout cas na ndenga photo Bizorbi est lié. Tous les albums il y a ba musiciens congolais. Et Bizorbi coûte zongi musique. Faire rigolo la bête Bizorbi les lots France ba yebi Bizorbi. Ba soda français ba kati ba bini na kati Bizorbi. Ah. Tous à la même quand même mon sincérité. L'air moko une photo c'est pour la rapper na bien fait ya batu. Ferré a sali Bizorbi et les tous les albums les lots Ferré a commis pour nanga il faut bacha ambassadeur à TikTok. Oh mais na ba mission mais là banze belé kangi TikTok na ba mission congolais na na milliards de milliards na de vues na TikTok. Ezaka Bizorbi faire comme na 6 milliards de vues na TikTok. Faire a fongoli TikTok kalaté. Bah ouais, fongola ki liboso ko kende liboso za ko komate. Mais aujourd'hui faire il devient l'ambassadeur à TikTok. Na ba nombre de vues. Na ba ministère congolais na l'équipe fait rigoler na ba vie belé na TikTok. Le lot faire comme na ba milliards, 6 milliards et quelques na TikTok. Allez vérifier. Muto abongo soye bisanga na za na sise kolega moninga na TikTok. Mais malgré ba succès et belé mais faire rigoler ba concert au monier azo betaté azo se produire té. Mais maman, na lobi hein. Toko banda mbala moko na ba concert je vais t'aider. To beta na lisolo Bizorbi nana. To tika na Bizorbi. Parce que Bizorbi yango ndé succès planétaire. Aujourd'hui si on connaît, on reconnaît la musique même si aujourd'hui Macron, Emmanuel Macron connaît la musique congolaise, c'est à travers Bizorbi. Parce que fait rigole avant ça le Bizorbi a compté ça qui courrier. Ba PC ba soda. Oh. Ba soda mon baza na kata. Non ba soda français. Ba soda reconnu par préfet ya kata ya France. Donc baza pena faire à côté courrier. Non, à fouta qui bango. À fouti bango, ba koyi batali affaire il est qui? Il vient d'où? Il fait quoi? Comme ça to pese basoda. Basoda na bazaka payer par heure. Ponga na yo tebi ki na poto, laisser biloko ba fouti la rango cher ezaka hôpital na service ya bambila. Donc côté wana soko sengi ba pesa bango ba pesa ba biloko wana, il faut pesa par minute au fouta ba tout ça pour ça. Faire rigola asali yango mukilendimi succès planétaire. Faire comme Bouka Brick. Comment faire Mikolo Bouka Brick? Bouka Brick c'est par rapport à quoi? À quoi est-ce l'ouat? Comment te faire à Kati balwa o ezaki balobaki ke bana na bino bakobota kate. Bana bino bakobala kate. Na ndenga musique à Congo. Musicien soka za libanda mboka akosala ka succès c'est-à-dire poto za cimetière ya ba musicien congolais. Na lo bango te na mboko. Na so lo bango. So lelo faire asali Bizorbi azana poto. Asali clip na poto. Bizorbi et sali succès planétaire.
c'est-à-dire que faire abuki loi wana il y a question que vous na poto ko sala succès non mais faire tant voyez à lancer mbala moko succès planétaire pour te dire que faire les lois comme isko ko Samir à Jericho à quoi ici yé pena za papa matière blague té merci beaucoup côté concert au lobby ma chérie na posé côté concert pour na concert faire ces produits comme nous voyons musiciens et belé pe autant ba commoté c'est produit c'est produire tout le monde a production exact na moi na production mon côté na moi na production mon côté au kolo na image za autant na image belé maman image là na ba Facebook na bango okolo baka ke ko beta concert atie na page na yende na uti ko beta concert ake bo na uti lomé na uti Gabon lukuta biloko lukuta ba concert ya malongo biso to yebaka ya ke non ndenge za boyo ke peut-être na wenzo press disc flash disc bi bo tela nga son ya da 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 chéri santé ba son on ezara sous et comme ka hote na ke ko beta concert na Mibi mais papa concert na Mibi ka na page na yo mukile koye batete ko monela ko na page eza biloko ya lukuta ngana moni mutabeti concert à danger te mutabeti concert à malonga aza na été yana ngo ba playback mutako beta ba concert eza faire ouais ben je te dis faire ko banana na défi moni ba concert parce que tu as un concert le 24 juin oui tu es stade des martyrs stade des martyrs eza concert à pampa mati on eza grand on eza défi o ba ngo ba beta ki ba biloko ba so beta on eza défi te faire ndia ko panda ce qu'on a défi acheter défi gens débordés par rapport à quoi? C'était ça, c'est ça. C'était plus de 120 concert individuel. Personnes. Et ça concert individuel. Il y a une mois si na banana yé. Beta concert pour na peuple, je te dis. C'est la beta concert na ça des martyrs et là on bosso ko banana yango akobana hymne national. Debout congolais ayemba silisi passer Moïse Mbi à matin na podium. Abeti le sambo parce que Maramutu il faut qu'on associe ensemble. Non, Moïse Mbi pas aux les 24. Mais pourquoi pas? C'est un pasteur bien confirmé dans ce pays. Il va aussi prier pour les bien-aimés dans le Seigneur. Bazo appelle Lobiko à travers concert à faire que baba tu vas appeler Lobiko. Na kosenga batu ba avant parce que ba ko prier. Tant que pasteur Moïse Mbi a ko prier biso tout en parlant en langue na stade. Mayende chéri baba baba, wotoro baba. On est vraiment bongo. Tant que aussi ça fait ramatin à podium bala moko hymne national libandi hymne national papa to sisi to continue na mias na biso bato baza la calme faire rigoler ko se pelisa bato pe ko chat défi concert à faire rigoler à stade des martyrs ko za la défi oya kolongola ngo na tiki ko lobela faire pas tiki ko yemba. Et comment qu'est-ce que les autres et donc ils ont assuré binoké non défi on est vraiment prouvé à tout le monde stade de retourne et au déborder ko déborder d'abord faire za mokolo ki sasa teke umbu mwana mabele et comme ce qu'on a mabele mamenan donc bakolo mabele bazobeta d'abord Jérusalem vous comprenez donc on a peine assurance ça libéra ba pa ba sali plein ga faire mokolo ki sasa mwana ndako pena yoko pona na mutu shebango papa yani basali plein pour stade papa ebele bongo ba beta mingi ya bana ndako maman papa soko toli mususu auti mwena jitu mususu auti nganda jika mususu toyebani papa yande bato basali plein et bongo mwana ndako puisque tokolo bateke oyo comme tribaliste d'abord Jérusalem même na bible bakoma oyo abiso to lengela yena donc ndenge zana bazoye bapena ke mwana mama Marie Makese ndi azobeta concert tokende yango monga na lobi babundaka na mutu shebango te po ayebi ke mbeleza na sambetu ayebi ke lichette za côté ya mupanzi ya nini ça dit faire azam kolo Kinshasa assurance ya plein nanu ezana nanu ya libela nanu yebani nanu vous comprenez wana iloko liboso mais vous verrez aussi okomona pena ba okomona o santé pena délégation et bien les va concert dans ça des matchs on délégation tout le monde arrive à délégation bana Rwanda ba ivoirien mama lukuta bangolais lukuta biloko malandu je te dis ce qui est vrai yo mon babele la délégation na kata micro na stade nous signalons la présence des délégations de bana Lunda bana Rwanda bana London bana France bana Montréal yo mon akango ba misano au mona ka sangisi ne moi landu moi vietu bilandu moi nini aussi ba drapeau bolo ba ke bouti peut-être poto lukuta parce que loger na ba hôtel ni c'est ça aussi la question alors biso ce qu'on te déboucher ce qu'on te banana dans hôtel au moins la délégation d'abord et banana ba hôtel parce que biso to ça la jeûne et prière pour vous dire que concert il y a faire les concert il y a bana mboka au moins la peine tina diaspora ba longwe ba ye mais tout ça la déficit bon c'est la des martyrs te mettre au samedi ti dimanche na tongo
pour ma ambassade de matière et sila ba o ba koloba ke bazonga lisusu wana ba ke ba échouer quelque part dans beta samedi ti dimanche na tongo défi nabi que stade de martyr malgré ça eza libula munene mais ko beta ti bato ba fanda ti tongo wa fo fongola ba porte yango moni na yebisa ki yo ke faire rigola aza Eli de Dieu azwa komba Jésus pambate bato wana nzala na ye faut bato ba tonda faire il faut bato ba tonda faire mo ine to za boto ala banzala ya danger il faut pena tout kuta faire o sati pena biso na kabera monga to lobaka pena tout kuta faire faut to tonda faire na mabumu na biso comme ça mboke ko la calme pendant que na to ki faire te na ki faire nzala wana il faut pena to c'est la tito yo kanzala faire black te wana za teke mutu ko beta conseil ça de martyr wana za na 4 portes d'entrée et de sortie to ko tika ba porte normale pour moi na plein conseil à faire à toi aussi téléphone ba ko monsieur tu as fait tomber ton téléphone parce que yebike ba gola ba bosser ba luka bala malgré ça na yebiso ba bosser ba gola ba bosser bien sûr mais stade de martyr on fait en sécurité pour assurer ba tout ça on est à concert à bana mboka concert ya faire eza ya bana mboka yango to ko bana na hymne national de Congolais accompagné de pasteur Moïse accompagné avec pasteur Moïse Mbi black te concert ya bana mboka o komona ba o santé pena cortège présidentiel parce que maman Denise azana posa yo kalibanga na yi maman Denise nyakero maman Denise motema ya fachi beton mais apparemment faire à côté de ça c'est-à-dire mon côté on a bengi soutien ya Moïse Mbi non Moïse Mbi na lobi par rapport ya prière toko bana baka mona bon sambete ba passer Denis laisse to mona pe bakenda na ba stade de martyr ba musicien mususu eza mabe ba benira eza mabe stade de refoula maman ezari biloko individuel abana na hymne nationalité bato bapana na hymne nationalité aux trouver normal tout ce qu'ils ont fait là ce sont des dynasties ba bengaki soutien à ba massa na bango ba musicien akala biloko faire alobaki déjà que dynastie eza passage obligé ata oboyi ba effort mais okolanda kaka na misala yango moni balandaki misala babeti ba concert des arts de martyrs ba bengi ba massa ba ti bango po eza dynastie faire moto ari na idéologie en avant bazon demander te ce que to ko nimisa bango na makasi voilà ba mise congolais ba mitema mabe ba ingrat ba jaloux ba tamitema mabe ba égoïste ba mission en général tout ça peut faire rigoler na carte mais faire yango nde bazo supporter faire te ba supporter succès à bisorbité bazo supporter succès à dynastie te ba li appel ko kondima ba tuté mais bien on dit ma ba tuté to kondima muto asali mama malamu musique ekende bongo apparemment musique ezokende bongo parce que ils ont rien fait ba sale le côté au monte que faire avant qui suit ba bimisi ba formule 8 soki ba formule tout ça bou bisorbi et kondi tout tu vois mais formule est bête ils ont bête te le solo ezaka kuna na TikTok combien de millions pour qu'on a besoin de bête ba milliards tous autres na solo ba millions te milliards 6 milliards et quelques ils ont bête makuna ils ont continuer ba passer ba sali ba challenge si na bato bazovana na ba chaise roulante ba sali challenge faire rigoler à restaurant indivisible faire rigoler à musicien à bana mboka yango moni que succès utake pas mutu te na mboka oyo na lobaki yango faire penser la succès azana posa te adembela mutu moko boye akende ko se réconcilier na mutu moko boye c'est pas normal faire rigoler à musicien bana mboka bato batika abeta concert calmement abeta ça c'est parti mais avant tout le monde a c'est les unes wa bazo combattre concert à faire rigoler il fallait abeta en France mais to éviter concert ils a annulé to ko beta maman bato bayeba d'ailleurs quand on a profité na sengi pena Tracy Mbelenga pro na molonga na ye Lodi Diasuka mutu na ngai wana mutu na ngai bato na nga ba wele la bakenda déjà la caméra ba na coin parce que concert ya faire na vrai et cause la sera bel et bien lié vous comprenez nga malgré banan mais c'est les unes bato bazana nzala faire ba yoka bizorobi en live yo ya hôtel yo nani c'est les unes ramona musala faire na ye bien mais je te dis ça qui est vrai. Ah bon? Oh mais ça les uns moi na musala faire. Asala musala chez faire à futayi. Ya zanani. Azanani potongo za tata na bango. Ya mona kasi na bango. Yo peki ça faire abeta concert na poto te yo nani. Ke ba ko risquer ba refouler pour rien. Musicien o wapi pena Macron ayeba pesa bambila po ba kota clip. O ya ko telemela ye na France. Ah. Poko lokate. Azana posa asonga na kisasa tomona na kamona na ka toleka ba dendo na ba nyampulu bendenge ni. Parce que ndenge zana ko risquer ba refouler na poto pour faire. Ah bon? Faire aza musicien ya mboka azo représenter mboka botika. Mais c'est parmi les combattants. Il est qui? C'est parmi les combattants. Adama na musala à faire. Faire abando futa imbongo, c'est les inozolo. Ah bon? Soka zaka makasi mbele ba botola ye moi cité.
Mais je te dis ça qui est vrai. Vrai, non, comme on va la momie, tu sais, oh, mais yo, bien monté. Que c'est les gens, on va la momie en dak. Maman bananaye. Abota pe libana, mais hier, on a un mec qui dit, on va la momie. Hier, qui combattant ma casse. C'est-à-dire que musicien moko boye aki oyebi c'est les gens qui n'a pas tonné bakena na mari pour la qui m'a mari pour na poto oh so mutake na poto na va normalité mundela zo reconnaître on a bien té OK nous ça la trouble mais monsieur on va te refouler tu vas te retrouver na commission ya Kinshasa soki wapi njili ozonga njili oh apena biso to bakapena ozonga njili. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga zuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda ko ya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kanate oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutakonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tala mone namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit non on a messé c'est quoi qui s'en a chef ma mère m'a passé l'un qui s'est parce que ma fille de marathon sur la télé la seule qui soit timide la katia ba rouge wa bimela chef banda la bandi comme moi si la télé inane chef ici là on m'a beaucoup faka oyo biloko so boma bino ndila o lokola kisi ndako papa oyebi te ke laboratoire mais médecine esene biso solution wuta kala solution ignorant zela sayo omoni oyo séminaliste suppositoire oyo séminaliste comprimé on a ba hémorroïde voilà omoni désostérile oyo et ça pour la faiblesse sexuelle et pour la fragilité pour la basi et qu'on aide ma casse mais borex ce que c'est traitement nyos tout il y a hémorroïde n'est quoi yo banda ko pakulango on a nzoto biso ba papa ce qui ko lingi on mesurer ba centimètre non avant banda ko pakula pour mo ko loko ça on ko mesurer les sous on ko mona que box toujours champion on comprend. La question nationale la question, on consomme si comme soutien à Congo, kaka na laboratoire mais ya médecine. Et puis, et salami na banzete à Congo, banzete kaka ya Congo, banzete mon soutien. Ya Congo ndé. Maman na kosi? Il est pas trop kosi. Wana na kununga. Et qui borès oyo, mobile nanga ça il a borès oyo. So pour na borès oté, mais mobile nanga tout les gens ya au monde va question te présenter yo et salami naba pharmacien congolais docteur Pichu Tondele yémi savant mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele naza pharmacien ya formation nazwi formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation
préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nous allons œuvrer dans le laboratoire CRMTA ou le laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture, ils ont la autorisation il y a mis sur le marché le niveau il y a mboka et puis les bandes il y a mboka. Qui si on doit produire la CRMTA et puis on peut n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la biso na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a biso? Donc il est Awa na laboratoire mais ici, Docteur Pichou Tondele, y a des savoirs. okozonga njili selezino mi batela peut-être makamuna yo soko teka ba mapa na château rouge zo belela les pains wana makamuna yo ko toucher faire été ba ko refulo na poto pour rien bana tout ya Paris bana tout ya Lyon bana tout ya Marseille bana tout ya soki wapi mboka tout ya France bosomba billet faire gola ko beta bizorbi en live na Hervé. Donc concert est confirmé na Hervé. Concert est confirmé mutako sabinoté. Ndenge za wana zo ya na campagne ya diabolisation ya kokosa bato. A commis influenceur. Bien na yango na bacha na ba TikTok ba mona ndenga zo finga bato. C'est ça aussi c'est bien. Vous comprenez? Pona bien na yango wana zo trouver normal. Mais ça na ba pilipili mususu oleboye o melimai net bandongo ziteng net faire nenga za wana azami se bato bazana posa bazana nzala na yetro tant yo ko toucher o bébé se vino mo bimba malédiction landi tina famille nona bana ko bota faire à Jésus bato ça va faire été comment les Jésus abotama le 3 mars mois de la femme Jésus-Christ a séqué na troisième jour faire abotama na troisième jour s'il vous plaît comment les Jésus maman na ye Marie Makesi combo ya maman ya Jésus-Christ de Nazareth ezaki Marie ko ça la blague té faire aza troisième chez Bango, Thierry Gola, Orly Gola, na fait Gola. Aza troisième, aza imitateur de Jésus-Christ de Nazareth. Mouto aza na bitumba bien aimé dans le Seigneur, mouto aza na bonzambe na kati ba bundisaka yete. Faire Gola batata mikolo ya musique amboko ba longa yete. Kayo kaka. Mouto teka ba mapa na Château Rouge na coin. Ozobela les pains. Oh, ah bon, c'est une teka mapa. Ba teka kani. Oh, nga yebe beta kayuti. Kayo nini. Na poto musani no kendo salo kuma na bureau signé. Bango tous ce sont boyo yebite les mususu à cause de la garçon de chambre mais nazo lo bana yote c'est les unes à cause de la garçon de chambre tala ye bien so ya ko manquer mutu oyo peuple azo ko tshela motema ba ko refulo na poto se retrouver sous na njili boga to eza mo mukuse na mo dia gloire da ki sorti ça ya signifie ba to ba yeba ke concert ezali le 11 février na vrai boso ba billet ba VIP ba Charlie ko Chalama ma mère top azo la biso blague te ndenge zana to zana méchant faire ko omoni faire ko toute l'étendue internationale et internationale faire à droit de se produire là où il veut et n'importe où et n'importe quand parce que pour l'instant mutozo que représenter mboka na biso c'est faire ko ça la blague te tous les ministères ba komi ba maweli sa sutukela ba yo ka fête anniversaire ezaboye ye wana ke ya temeka na porte boko tsanga ko boko tsatanga yi na photo na kati ba rebele mais ba genda avec invitation avec l'invitation to moi maman to na ga te ministère moko la ti ba veste noir na net matanga mais avec invité na Grammy c'est quoi ça cette histoire Grammy na yebi ekunu makasi na ba photographe otelemi yo moko yo lela yo moko pena on santi pena ke nzete bato bazo bayebi yo kutu te bazo leka na bango yo maweli sa musique ça souté maintenant la seule personne qui défend la musique congolaise c'est Ferry o matokita ata yo boyi kuna na lola bakoloba kuna na lola bakoloba Ferry aza ya nzambe mutakote na Ferry ako échoué faire babonisa lelo Italio des grâces mignon d'Illinois je sais que tu me suis depuis les États-Unis en tout cas
Muka tombolo to vandi to moni message yé na internet na Facebook au patron de la musique congolaise Kofi Olomide atindi ma lettre à procureur bien signée a tie ba kombo ya ba journaliste na biso ya ba YouTube yo ke ba tanga rasu kombo na ye. Merci lit. Biso pe to salam. Oh bo salonde. Bon comprendre so ba santé ya bato na bato siko na ba 2023 o santé pendant que ozaka o mela chef parce que ya na bato oyo mama bazo vivre na ba kombo ya baninga. Oh. Mais Kofi Olomide a musicien. Asa légende. Asa légende de la musicien populaire. C'est normal. Journaliste ça soit les canadiens va tanga kombo na ye. Pourquoi kaka bango ye atangi wana bango nde bazaka na monopole ya ko critiquer ka bato na mboko yo. Ata ye moko manda chebo ngo pena azaka bongo. Non, mais c'est juste analyse. Analyse par rapport à quoi? On a analyse. Bango banani. Bango nde banani bako sala analyse. Bango banani bakola bango wapi? Yebisanga bakola bango wapi? Baza banani basalela batu banalise. Ferable ba de belles poissons boy. Jamais. Belles poissons za la raté. Poisson ya bota kana ba maki. Aza mwasi. Okendo benga ye bon poisson. Oh. Il faut benga ye belle poisson. Et qu'il y a débat. Bango kaka. Bango kaka. Analyse et vendre. Moussala na bango eza pona ko dénigrer et puis ko diminuer le valeur sur la musique à Congo. Ils font rien. Pona ngai, je suis 100% na yango. Ah bon? Comment on a même grand journaliste à l'Ouganda Tilo Kolepe na Katia. Ah, maman, journaliste, ya wapi. Après ça, journal wapi. Ah. Attends qu'il courage à moi à têter les arabes monter. Ngana yebi ke ba têter la barabe à non mais. Ça journaliste à wapi. Après ça, journal wapi. Bato ba pesa ka merci na ba YouTube. To komi ko mona ba photo na bango ba vimbi na ba photo. Otali boso ba publier ba mitaka na bango boye muke. Oh. Bon yo bien ngote. Oh, bon yo bien ngote. Maman, on est tous sur un boyko. Mon bec Kofi Olomide a joué. Je suis 100% là yango. Sauf comme et d'ailleurs quand tu peux dans ça la liste. Bon ça appelle liste bato bato. Bango pas faire. Bango ne ba finir à faire. Bango ne ba finir. Oh, liste on se base combien Aidor. Net moi na otangi wana. Mbronzé wana. Ba bengana ya na Afrique du Sud. Ba refoulé na Afrique du Sud pour azangi ba paquet. Oh, ya ko sala qui sécurité na porte ya bato batali mais yo ndeni ko la mikau boy mais l'Afrique du Sud pas on la qui chronique ba benga na ye kuna ba refulaye ba refulaye c'est refoulé mais aye na mboko abandi ko finga faire lelo kombo a faire nde ile ça rappelle YouTube donc on va se retrouver au moins apena mutalika ko wana libumu ko kita je te dis ça qui est vrai. C'est un bizarre de ça. Bako kita mabumu. Mais mutalika se passe pas rana. Balia. Ya lobika ya finga raté ya ça. Mutalika kwa zalaka ko sekisa biso na bakapela. Biso to vandi boya ya che biloko na libuma bandi ko loba mabota lobe boya maboto. Wa mutalika. Mutalika ko to bando bwakele tina bambongo na musika. Akomi journaliste, akomi analyste. Depuis quand? Okomona ba santé na bango ko diminuer. Musa na bango ko dondola na bakombo batu ko finga batu po ba ya minene na famille na bango. Bana na bango ba kozonga pena comme retour à l'authenticité. Ba salile c'est boy. Biso pe to sa la liste. Otala ba chaîne na bango yo kangama. O comprendre que ba vivre na ba kombo ya batu. Mais Ken Pianape le lopé c'est un grand analyste et l'autre monde en Belgique. La famille est mobimba. Maman, mon tatiki moi c'est quoi ça ces histoires? Accueillir moko. Atiki tala niveau ya journaliste. Merci la vidéo na banane. Tala cassette. À cause moi ça mikil. Moi ça bengi na robo yo bien monté. Yé ya sundoli moi sina ye awa. O aboteli bana. Baza ko kabona. Oye bien monté. Na yebite. Yo mtozo informé. Pas tala ba na pas normal. Donc moi si mtabengi c'est na poto. Moi ça mikil. Akei moi ça na koboya yo. Okozongi na mama bana na yo. Mutoza na poto kaka nzoto kumbuka na kuvuka. Vidéo wana poto to moni ba Claudie Suka. Patrice Mbelenga bana mikili o sentir pena ki miliki na miliki. Na ebisio. Mais kena na mikili tala nzoto. Kubuka na kubo ba ko refouler le susu. O pena turo ba ko refouler netia to. Pardon. Tika. Bango ba ko sila. Bango pe baza pe na liste ya faire ego la. Bango wana tu baza na liste. Bango kasi bango wana bayaka na idéologie ko finga ka faire. Faire asali boye, faire asa boye, musique elemba boye boye. Bakata la soki babini bizorbi na ndakuti. D'abord c'est là. Mumbaya ko zonga ko sala théâtre. Mumbaya yo. Ah bena to komo bona ba kombo. O wana ko sala théâtre ndengo mesala ko sala. O ko kanga mala ba comédien o lilo négligé. Mais je te dis. Et Vincent Chilouzi il passe à la liste. Ah mais na ebité ka sala théâtre. Na ebité ka 5 comédiens. Bon na ebité. Kotangela ngo to bango te na yebo ko to bango te batumso na mona ba net Mumbaya na akata lingata mwana beki vine mobima. Na akata na o show na zobi maboye likolo moto. Amoni ngana bise yo telema wana na nyata yo na ka alati net.
na biso ke ndoli ya soso po to amikola ba fete belba no batikali ba refele pour rien d'abord c'est l'idée ya Koffi Olomide te eza idée ya bien po ba pesa ka respect na ba musicien ozo comprendre bango ba critiquer te bango ba komi ko finga boye ferré boye na mususu azaka ancien cyber Alexis soki wechi soki wechi ngana yebi ke sona ke ko zo ya bana osane be mission politique c'est un ancien cyber musana ko photocopier ba carte d'électeur tant ozo ke no kozwa bambongo na ba Western Union na yebi yango te okotika na makambo ngo ka boye kibudi okomi journaliste okomi ko analyser bato okomi ko finga bato okomi ko finga héritier boye okomi ko finga ferré boye okomi bako me ba we paite okolo bati okolemba yo bazana tata motozo le bela wana egoïste na kopia oni après eloko te po ba o azana bango apesa bango eloko te apesa bango ni mais tout le monde quand même vivre bien wapi la fois passée bata makolo papa mako batambola makolo baketi tu ba semele beba ba vivre net mumba ba vivre ndé bango tu baliaka ba nyamponi na coin avant na soki ngaba soki na lemba kona tout ça avant na so lemba makolo a vivre ndé ya les nga na vie bango ba les nga na ko vivre net Alexis ozolo ba wana asala ka chaque émission bilamba ezaka misato t-shirt ya rouge lobi kuna la t-shirt ya vert lobi kuna na chemise na ya noir osala ka ba musicien ba analyse ko finga ka bango na 3 bilamba bango ma les nga na vite osola na mu kontombo ko na vutuka ka veka net ozo boye na ko ba no so na nenga portugais na uti Luanda to yebi ngote obi teke na uti Luanda mukotombo ko comprendre je savais que la portugaise na fa la portugaise blackte na uti Luanda to zaki na ba ministre mususu ba bengana ba na hotel na misu nanga ba ministre ebele ba kena ko beta le dernièrement na Luanda ebele ba bengana ba na hotel na mona ki na ngai mais na bombi kaka oya ko bengana ko panza pentek avec ngani ba bengana ki na hotel mais yo boye boye yebite ke kombe en marche c'est le slam Poutine oye toye kombe zo pona mutu te blague te ma chérie neza bo match za TikTok gloire de la caisse na ebi dia ke photo 4 na biso misio lo beza tellement belé pour Bogarde de la presse auto zué droit au cabana vanté en tout cas Bogarde de la presse honnête bakana soke matinga na ko pensa integrer biki ngani tozaki na Luanda ba bingana ke na hotel ba leader na bino bomona o ngana daje o ngana na sexe na ko beta pentek ko ngana mun kozaka na bimfa yo mutu ba bingana na hotel pona boyeboy le seul mutu ayi vérité c'est moi au moins bato bakolo bango te to ko zo pe vérité on mais je te dis que flash ka poto kabana biso makambo yo toza motu tu ayebi yango bana Luanda bayebi que même Fabio Grace Maeso papa mo elo ba mota trop place à ça bayebi ba vérité ba te belé même bande ko na biso mususu bayebi ba vérité bon ça fait débattre mais bayebi ba que ministère Congolo ba bengala na hotel na mona ba no filmer na la vidéo j'espère que dans une vidéo là tu balancer les vidéos en Elenge Congo et Bogarde de la presse un mot de la fin pour te rabona bisous mot de la fin ça va en tout cas ba tout balinga faire lelo toza le 9 kala mingité concert ça le 11 na evre bo somba ba billet boyoka ça live bayoka c'est les ino te mamba olo ba concert ça c'est les ino azana e lo côté c'est les ino bazana te ba manike ba na bango na pédiatrie bazana mitu e beba comment est-ce que bato na ko na bango pédiatrie c'est plus mieux mais manige uto bima na prison abi ake ne pédiatrie ko betala ma solo na été c'est musana bango na tous ko finga ka ba leader amboka basali bango ni musique kala toyebi ke popol mukele popcorn pour les intimes vous sentez pena kuna polémique ezalaka mais il y a modèle hôtel ba Gaspard Love avant de pena boy baso ça les monsieur zo pese lengi mais bino bokomi kingani salon na ye lumbaka nini boye ata yo moko avant d'entrer des chambres yo sanani yo vanda wapi kasi soki musicien na vanda na ndako des chambres bongo yo poza na force mabe force on dit net farata beteli mbula mais mboko pardon monde de la fête ça bagola ce match ça kitoko ne chapindi plein de grâce bambota trop na pesi mbota trop na bijumbo mana elizimbo ma grande dame de Paris na pesi mbota trop na Dr Chico depuis Afrique du Sud Shagi Moussa ou bambota trop place aux amis na pesi bambota trop na batu tout balinga le Bogarde de la presse na pesi mbota trop mingi na bakolo seno Claudie Diasuka na Tracy Mbelenga pro on est ensemble y a pas souci bambota trop na bana Luanda na pesi mbota trop na Judith Ladona Patikolo le sniper na pesi pe bambota trop okotala ngai
Fils Maya depuis Kanfunfu. Vous avez talanga Fils Maya depuis Kanfunfu. Balobi na maison, grande maison de diamants. Steve Lufalanka, Bambota trop, na Pesmino Bambota trop, place Bozwami. Fils Maya, les boss, on est ensemble. Bambota trop, na batu, balinga ngai. En tout cas, bakonza mboka nazo ko les bino danger. Levez pas équipe propre Bambota trop na batu tout. Oh balinga les bogards de la presse. Viens nga Wilika yembe vrai. On est ensemble. Bon retour au pays. Laurent, tendance. On est ensemble, ma grande sœur. Inch'Allah, na Pesmota trop. Na grande sœur propre. Marlène Kassanga, la vraie pour la naturelle. Donc, depuis la France. Depuis France, Marlène Kassanga, ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup. En tout cas, Marlène Kassanga, je t'aime beaucoup, ma grande sœur. Et puis, joyeux anniversaire à Jazz Kafoul. Joyeux anniversaire Jazz Kafoul. Papa Zahir. Papa Zahir, Bambota trop quoi. Pour Nangaï, en tout cas, on est ensemble. Match bien. Merci. Rendez-vous le 24 juin. Rendez-vous, toi, on a un événement, on est année au 2023. Oh, j'espère que rendez-vous est le 24 juin, stade de Martyr avec Ferrego, les padres. En tout cas, j'espère que Torozoa, ma précision est bien avec dans 2 jours à venir parce que tout ça déjà en février. Et quant à moi, Mélodie, j'ai dit un grand merci d'abord à Gloire Diaké, c'est pour les images. Et pourquoi pas à Naomi Bintene, ma petite sœur propre. Et à toi, Fanny Mwambou, depuis Canada, depuis Montréal. En tout cas, ma place aux Ali, gros bisous à toi, ma grande sœur chérie. Et sans oublier des grâces mignons d'Illinois depuis États-Unis. Et quant à moi, je vous retrouve à la prochaine avec un nouveau numéro sur Elenga Congo TV. Continuez de vous abonner. J'espère que vous allez de suite et vous avez toujours l'exclusivité à vous. Et gros bisous Nabino et tout voilà Narabiso et big dédicace Nangai en tout cas ma maman chérie Christine Mwambou. Et moi je vous retrouve à la prochaine avec un nouveau numéro. Je vous dis bye bye.